Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bakinois, bienvenue dans le magazine préféré de Bino KNB Kinshasa Nabiso. Natangu ya kalezalaki soki ba enceinte mwana mwasi le deux familles bazalaki kokuta na pe basololi dans l'amiable. Kasi ya lelo bakoma ko préférer kofundana na la police. Bongo pona nini yo? Kinshasa et l'équipe partout, Lelo magazine Abino et qui sur terrain na commune ya Kimbanze qui est précisément na quartier Kingasani. Pour la kosolola na bakinois to ebi na kalezalaka soki ba enceinte mwana na bino toutes les deux familles bokokuta na pour la kosolola botia likamba en table mais lelo yo to remarqué et commis soki ba enceinte mwana yo au lieu boluka famille wana mususu pour na bosolola bokei directement na société na la police pour na kofunda mwana na bakanga mwana en tout cas yango to kiti sur terrain pour na kosolola na bakinois ba pesa biso ba vie na bango par rapport à sujet na biso. Zemi ekotaka na kora mutu moko te. Zemi ekotaka na kora bato mibale. Tango mwana mwasi azwi zemi. Yoshi bino baboti sikoyo boko mema mwana mwasi boye banani atie zemi oyo. Soki bokei sikoyo mobale aboyi, soki mobale aboyi sikoyo baboti ya mwasi bazwi mwana nani bakefunda ngo na leta. Sikoyo nde tumbu nyonso mutu akokata nani eza leta. Zali comme la police te, zali comme il y a deux familles, bavanda, basolola, baswa compromis, comme la police est en atteint, zali comme la police. Après ça, vous avez la police, ce que vous avez soukabi, vous avez mukumba zemi na bino, faut supporter zemi, on a mutaza na katel, on a bima, c'est comme ça ils ont wana. Ils ont malamuté. Oh, même Bible les olo baké, batomi balé soki bayokanité, bakoyo kotambola nzela mon côté. Likambo ya ko sente mwana mwasi ezalaka mabota mibale bayokana. So mabota mibale bayokana te za malamu te. Alors si yo ke bake ko funda eloko moko ya malamu leta ko katela bango malamu te. Eloko ya malamu mabota mibale bavandi bayokani. Oyokani bobongisi ndenge ni toko sala pona bana na biso. Mais soki déjà comme na leta comme ka pa. Eloko moko ya malamu ko sala mesate. Boyoki bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango par rapport à sujet na biso mais biso KNB to ko décourager juste ba famille bazara na comportement wana en tout cas ce qui problème ya bongo komi na famille il faut que luka famille wana mususu bozo solution à l'amiable non bokende na la police pour na kofunda po ata bokei na la police bofundi bino mibale bozala kaka obligé ya kozwa engagement to pe kozwa responsabilité wana po mwana wana zana libumu abima soki bokei kofunda na la police bokofuta pe kaka bambongo bino mibale po yo mutoki ofunda ofuti ya mandi muto pe okina ofunda na ye petanga oya na tourna ye apesi mbongo en tout cas ekozala kaka malamu te parce que mwana azali il y a deux familles Kinshasa et l'équipe partout. On constate que la Kinshasa ba produits alimentaires sont comme une période pour comme périmé ba vendeur ba préférer kako solder en Kinshasa et l'équipe partout, tu as dit que solde pour les bilambés à la carte. Ce qui peut-être na moi bilamba o ya malili eko comme na solde, pe Alexa on peut pendre que ça en a pris l'écolo to ça en a pris normal. Mais biso on a qui ni te remarqué que ba solde na biloko kolia et comme pe makasi pe ba kino baza ko se rendre compte te ba biloko bazo solder on a ezo ken déjà vers ba période o sengi biloko on est comme périmé muta ko yaka ramoni eloko ezala ki 5000 ba kiti en 2000 aya sombi pe on son moko te a sombi 4 5 ake boma ndako pour ça la carte provision eloko on a sans pour autant ko tala que biloko wana il mieux comme expirer dans 1 ou 2 semaines yango to kiti na terrain ba kino ba pesa biso pe avis na bango ça par rapport à Nzala puisque tout le monde est basoso lelo ba oteka basoso misusu ya mitakala bon mutu aza na posa lia soso mais tellement aza na ba moyen pesate mais au moins na soso mo ba oteka 2000 francs 2500 alors que soso ekutaki au moins ba 4500 5000 7000 pour lia soso bien
alors lelo ekomi 2500 akena ye ne fiske bana bazwa ata moyen olia soso. Par rapport ya question oyo otuni eza na mutu mosusu akoki kosomba eloko eza inspiré na condition ya ketango mosusu bozwe eza te amoni ki aza na moyen moko muke eloko ba soldat ngo na faux prix akoki kozwa na ye condition ya possibilité aza nango nde omoni akoki kosomba eloko inspiré pour amoni ke c'est mieux que lokola aza na mbongo muke azwa biloko oyo eza ebele par rapport ya oyo eza bien eza cher azokoka te a profiter azwi na ye biloko ya moins cher pour eza déjà nango inspiré. Oui, ngai nzambe bato na mboka bazoteka so biloko moya ya mabe bazala so biloko mona mboka oyo biso ndabe tozala so biloko ya mafuta mabe misuna mabe nyonso eza mabe to tozala biloko moko bodongo eza pena be tozala sina maladi ebele na mboka oyo il faut na bwaka ngo to na kotekela ngo bato te po essayer expliquer po muto na otekela wana tango akosomba ngo atia na ndako na eza mabe eza maladi déjà tozo ko tia déjà na libota eza bien te outi kolanda wana bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango biso na kanbe tokoyisa bino kaka ba consommateur ya biloko kolia surtout boye baka que une fois eloko ngé comme périmé yo sombi yango soko sombi moko peut-être ekoza la bien osombi ebele obomu na ndako eko comme expirer na ndako autant ko consommango ekoza la source pour na bénéfice ya santé na ote ko nuire yo na santé c'est un aucun hôpital ko ça ko bisa sumongo ebele mais peut-être okore ko somba na eloko wana prix nango normal peut-être so 5000 ba ki na 2000 francs au sombi à 2000 wana ekomi périmé et puis si on malade aucun hôpital musimong ebele mais ce que ça qui koyeba c'est que somba non kamba moko ya 5000 wana et garantir santé na au lieu somba ya mabe pe sa santé na en tout cas boza la conscience que nous sommes loko ndenge ka to la kisa mikoleleki na KNB avant on somba loko ta la date d'expiration en tout cas c'est bien côté la date d'expiration Kinshasa et l'équipe partout. Pierre Kasambakana a expliqué ndenge nini ba célébrer un mariage na église primitive. Kinshasa et l'équipe partout. Tozali awa na commune ya Lingwala na quartier Beauvant, précisément na église primitive ya pasteur Pierre Kasambakana. Tosali constat moko KNB que awa na église ya pasteur Pierre ba célébrer ka mariage na bango lolenge mususu na ndenge na bango o ekokani na ba église mususu te. Raison pour laquelle toyei kotuna pasteur Kasamba pona nini ezalaka bongo. Célébration ya mariage na église primitive tozali kolanda ndenge ba Yuda bana na Israël basalaka célébration na bango ya mariage lopete basi na biso bakolata na loboko ya mwasi te pe na annulaire te parce que ezali ko annuler mariage te ezali nde mariage ezali conclusion ya mariage mosapi wana ezali kolakisa ko annuler mosapi wana ezali annulaire ezali kolakisa ko boma libala mais biso tolingaka libala ezala ya tango nyonso ezala libala moko ya Biblia mwasi azala na botosi aumela na libala tina suka bala tsakaelo pete na mosapi ya liboso ya loboko ya mobali poete mosapi wana ezali kolakisa index ngi koloba mosapi indicateur daliko indiquer que mwasi oyo azali na alliance azali lié na mobali na ye pe mobali akolata kalopete te parce que mobali azali mokonzi ya mwasi azali lié na akangami na mwasi te mais mwasi nde azali akangami azali lié na mobali pe mobali azali mokonzi ya mwasi na ye ndenge tosalaka kosenga na mwasi asala 7 tour zinga ya mobali ezali kolakisa musala oyo mokeli asalaki na 6 jours le 7e jour à se reposer mwasi pe oyo akei libala azali
kokende pona ko bundisa mobali na yete mais pona ko construire pona ko salisa ye akei po atonga ndako ya mobali na ye ndenge Leya na Rakel batongaki ndako ya Israel na kopesaka ye bana koboma vere ezali kaka pona kolakisa ke esengo wana ezali na limite tokoki kodeborde te na fete na kosepelaka mingi sans que tokanisa mololo ya libala ya nkolo Yeshua Hamashia oyo etikali moke ekokisama na lingomba na ye na lola. Bolandi ndenge pasteur Kasambakana asoli na micro na biso ya KNB concernant lolenge bango ba célébraka mariage awa na église primitive. Esenga so okanga kaka ke ndenge na église mususu balataka anoto alliance na loboko ya mwasi pe na musapi oto bengaka annulaire mais bango awa na église primitive balataka alliance na loboko ya mobali pe na musapi oto bengaka index po yango indika ke mutazali marié pe ba cérémonie bango o basalaka wana selon pasteur Kas aisi biso que ezali bongo et makambo ezalaka biblique oyo ba yuda batikela biso na liloba la bango ya wande pasteur Kas en église primitive ba pratika kango ezali nango likamususu ya kisite to ya lenge mususu tende batu bazozwela ngo mais bino moko boyoki ndenge pasteur Kas asoli na micro na biso Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique na bino bo préféra ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka. Le magazine KNB Kinshasa na biso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa en commun. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Jeune fille mingi na Kinshasa pour un mauvais comportement na bango bakoma ko boya mibali ya baluba oyo ba respectaka coutume sous prétexte que bazalaka makambu makasi. Kinshasa et l'équipe partout le lot qui na terrain na quartier Kingasani na commune ya Kimbatseke pona ko tuna bakinoa par rapport ya ndenge batu bamonela baluba bazara ba logique na bango na mangana ngo balingaka isalaka que ba fi kinoise même ba fi baluba bafana na kin ba koma pe ko boya ko bala bango pona comportement na bango et on to kiti poto tuna bango ba biso pona nini penza ba boya ka raison valable ezalaka nini penza ba boya ka ni bala baluba balingo bala baluba te point baluba bana caractère mabe au moins surtout ba oba uta mbujima yuana ba oya boye mona aofinga mwasi kafumwa mamweba nyama mbwa mbuji au moins que ça bien te mambo qu'il faut qu'on respecter papa bokilo attends ça na mbongo te obala mwana yo za na mbongo faut qu'on respecter baluba ba en tout cas bana respecter na muluba mais na koko bala muluba utamboka te baluba bazwa basi msuna valeur te donc muluba beta baluba babeta basi baluba bazape basi na valeur te afinga surtout ça linge ekolo na ote ekolo na ete afinga yo ka boy peut-être afinga na muna mboka so kate yo raison so to boya ka baluba yango ana po baluba babanga ba respecta ba basité baluba bazali na bakutime makasi muluba akoki ko siemisa yo okepa na bango o sima mobile be o tibawo o sala boye o biso awa boye te o mona moyen no mobile no bofana ndaku moko te po bokilo bazali e comme no mobile na bokomi ko sala bolingo lisusu ya libanda bozo banga mama bokilo akozwa tibawo eloko ponanga ya mibale ezali boye
muluba soki alingi mwasi ekolo mususu bakomi ekolo mususu bena kunekwa biso tolingaka babena kuna bakomi korecliso partout malamu abana bango na bango baluba nde ozwi kimia bolandi ndenge maman alobi pe ba jeune fille balobi par rapport ya ndenge balingaka susu kobala mibala baluba te biso na KNB tokolobaka que mibala baluba bazalaka na ba logique na bango bazalaka na façon o bazwaka makambo na bango yango esalaka que ba fille kinoise mingi baboya bango tokobakisa pe mpona koloba na ba fille boyeba que soki mobali aza na ba logique aza na ba coutume moko boye eza ya famille na ye akotika yango te alors yo soki olingi mobali na yo c'est conformer na ba coutume wana zala calme fana na mobali na yo très bien pour que bolingo na bino kene musika pe libala na bino ezala ya kimia Kinshasa eleki partout. Soki mutu alingi abala elakisi ke akoki kasi akokamwa na Kinshasa la plupart ya bakinois soki alingi abala bakoma kokabola bato bafaire part bongo mpona nini yo KNB Kinshasa et l'équipe partout, Lelo magazine Abino et qui na commune ya Kimbanse qui précisément na quartier Kingasa ni pour na kosolola na bakinois babi sabiso par rapport ya comportement ya mibali yo bazalaka soki alingia bala akena cyber café à betisi ba faire part ake ko kabola batu pour que batu ba aider ba sangsile bambongo pour que akende ko bala mwasi na ye to ka bakinois ndenge ba pesi ba point de vue na bango par rapport ya mibali ya lolenge wana. Bon, on a mon bongo parce que pour batumsu emsu ana bozimuki. Ya ngwa tinda mo ba faire pas pour aider. Mais tout le monde comment tout le monde a le comment obligatoire somme taper so faire pas faut PC moi 10 francs. Fait type donc muto azo comment azo obligé bien faut yana cadeau ça cadeau mo ya fait théâtre. C'est que ba comment ça ba fait na ba profit. Ba mo incapable. Faut ba capable ko sala ngote. Ba capable ba la temps na choisi possibilité na ko ki bon. Abali mo sine bako sungeza kana ngo mais ate ke on ne peut pas faire part ko sungeza la na poser na ngo normal tu za batu so mninga ngabala mo ba aider za la mais ke o tinda mutu et comme le quoi oblige donc et là mo ko ça le quoi il faut obliger batu o za la ti na consentement na ngai na koyi ko tolérer jamais faire part wana puisque le mari qui se prétend ko bala mwasi il faut se préparer déjà conséquences na ba frais personnels na ye nde yango akosala ko bala mwasi. Non, qu'on faire part à quelque senga ba pesier et l'avenir cette femme elle va le berger comment bano ya kubota ako orienter bango ndenge nini alors je vois que vraiment ekoiko sala maté. Le mari doit se préparer lui-même, chercher le moyen pour pouvoir proposer une femme. Boyoki bakinois ndenge ba pesi ba point de vue na bango na micro na biso ya KNB mais biso KNB to senga juste na mibali oyo bazana comportement wana il faut kotika parce que ça bien té. Soko zali na besoin ya kobala mwasi, il faut se préparer en conséquent. Il faut yo moko nanu osa la grand pas. To boyite ba jouer ko kozala nango mo ba aide mike mais yo moko mobali il faut déjà osa la grand pas. Osa déjà ozali vraiment important batu ba koya ko aider na mama moya mike yo ke ko bala mwasi non na bon à faire pas moi son est-ce que bon kabola parce que ba ba pesi mbon na ba peso ba yo déclarer un jour yo peut procéder mwasi na yo non en tout cas ezala malamu te il faut ko luka honorer mwasi na yo moko o sala effort na ba propre effort na yo mbongo na yo moko nde okene ko bala mwasi na non o sala ba faire pas okene ko kabola batu pour que batu ba kene ko balela o mwasi en tout cas ezala malamu mingi te Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nandenge Bozalaka, toujours épelé à Kolanda magazine na vos préférés KNB ya lelo nos présentant qui on a boulevard du 30 juin. Olingola takitoko lokola ba présentatrice ya magazine KNB les kana maison d'Orcas confection chez Mami Bilema leader. Na commune ya Kasavu, bonne avenue et à la numéro 21 croisement Éthiopie. Kinshasa et l'équipe partout.